Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che réunion? Et du mon cher. Bana Saint-Paul et papa au fleur à courir. Biso bana Saint-Paul toponi au papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengi lisanga boboto Ondeko, Esengo, Botondi mingi na balandi radio Lisanga to zala bino susu pokwa oya mokomo lelo mokomo jeudi 7 mars 2013 to kutana bino na nzela radio Lisanga potoka bino ngonga oya motuya oyo pesa melibiso na Fondation Lisanga, point de soutien congolais, Congolais Steunpunt, Stichting Lisanga, Congolais Steunpunt. Oye kosala ete Radio Lisanga ezala. Ezali Radio Lisanga, moko ya activité ya Fondation Lisanga. Pona koyeba mingi na Fondation Lisanga, bo tala na site internet www.lisanga.nl. Kuna bokuta oesaka Fondation Lisanga pe na contact bokoma lolenge kani bokoka kutwa contact na biso pona to koka kutana na bino elongo na makambo o etali mboka peiba na ndenge toiba payawa imo mpasi pe na monoko mosusu kota lolenge kani ya kotia lokolo esika peza malamu kotia lokolo nde Fondation Lisanga esungaka eza kosunga na lolenge mingi pona makambo na mikanda makambo na participation économique pe sociale kotalisa moto ndenge nini yawa moto akoki komibongisa malamu pona boluki ya mosala pe makambo masusu to zali pona ko salisa pe ko salisa na awa na mboka peiba to tala pe bai na mboka République démocratique du Congo lolenge kani oyo lisungi ko kozamba mo pona bango directement indirectement na organisation misusu pe ezali kuna o to ko salaka na bango elongo na makambo matali pe botosi kibomoto bomoyiba bato e zala oyo esengeli ba autorité batosa pe pona lisungi na bato kuna bakoka ko mona pe mo sourire po soki osungi moto moko na bamboka kwa République démocratique du Congo na ndenge ya malonga ezali lisungi mingi ya libota mobimba oyo bato ebele na nsima wana bazali pe ko sepela nde yango lisungi bongaka ezala malamu ya moto te oyo akozwa soki mwa $, ne na code po akende ko beta ya soki pele wana nde tolobaki esengeli koyeba po lisungi oyo ezali to ko remplacer nde l'État oyo aza te na mboka République démocratique du Congo ekozala malamu epesama na ndenge ya malonga po elelasa bato pongi te ekozala lolenge mosusu wana tokosunga nde bato basupporte l'État oyo ya mabe na bolobi boye tokanisi baye banso bakokweaka te lelo ba victime na guerre oyo eza kuna mboka République démocratique du Congo eza nango kaka ata so bokoyoka baaccord kilikili oyo bakosinye kuna kasi
te sikoyo ndenge tokosola na bino awa bitumba ezali nango kaka na bamboka ebele ndenge ezalaka wana bafoyer ya baguerre ezalaka nango mingi kuna ezalaka moko te. Tokoyoka ete bitumba M23 na ba FDLR kuna na Kiwanya ezali kotoka bekotoka ekosala pe bakufi bato bazali kokufa na bitumba oyo kuna te moko mwa lelo penepene na Goma epe na Kichanga kuna pe lisusu ezali nango pe na kimia te bitumba ezali nango kaka na mboka République démocratique du Congo. Pas victime, pas civil oyo basengaki eloko te bazalaki komikipe bango moko ezalaki pe na leta te nde abandaki koleisa bango kasi bakwei na mikakatano oyo nde tokolobela bango po ba millions de morts oyo bakwei na Est République démocratique du Congo banda bitumba oyo ebandi kokoma pene na 8 millions tokofandela yango niete. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Toza okoba na radio Lisanga ya poko ya lelo. Toza kanabino chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h poto kabangonga oya mutu ya nde tosala kete to sola mai pe anantina po na lobama. Nde na poko moko lelo to ligi pe to talisa bino likambo oyo etali avenir. Likambo etali avenir, c'est-à-dire likambo ya bana parce que likambo la bana yango nde ekotala avenir lolenge kani esengeli éducation epesa mama ya bana kasi eloko tokotalisa bino na pokwa lelo ezali aspect oyo ya ndenge ya koleisa bana ke esengeli ete kozala na keba pamba te tolingi mingi mpona bana na biso tolingi bana bakola malamu batanga kelasi malamu bazala mayele balata bien penza parent oyo aza parent ya solo akolinga bolamu nyonso mpona bana ye nde esengeli tosala pe attention na likambo moko mpona éducation ezali kaka kolakisa mwana ndenge azala poli te mpo basusu mpe batiaka nde somo bobangi na kati na bana nde mwana aza kobanga kasi elakisi te ke mwana aza na botosi ezali kaka wana te kasi esengeli toyeba ete esengeli mpe bana balia na ndenge elongobani mpo soki mwana akolia malamu te ekosala ye mpe malamu te akozala bokasi te mpona akoka komema koleka mokolo na ndenge elongobani yango tokoyebisa bino na pokwa lelo eloko oyo mpenza ezali na motu ya makasi wana ezali likambo ya petit déjeuner po mingi basalaka attention malamu te na
likambo ya petit déjeuner yango ezali likambo ya kosala nango attention makasi mpona bana po soki ata pe yo mokolo eza mingi kobandaka mokolo na nzela wana kasi yo mokolo so tongi ya yo nzoto so fandisi bavitamine oyo ezalaki nango besoin mpo kolo si okoli yango tokolobela yo nanu mpenza lelo te tokolobela nde mwana oyo aza na besoin mpe atonga ya ye nzoto na ndenge elongo bani. Petit déjeuner eza eloko moko eza na importance monene na bomoi bwa moto mpo yango nde kosalisa bongo ya mwana mpe efonctionne malamu na mokolo liboso ya ye koya kolia lisusu na nsima wana na ntango ya pause mingi soki babaki kelasi epe na mpokwa koya kolia ye lisusu ntango ya kolia na ndako na mpokwa yango lobi boye na bakati wana akoki mpe kozwa mwa gute oyo kosalisa epe kaka mpona moni bana babimisaka mpe energie mingi ndenge basakanaka mpe surtout soki bazali mpe babali ntango mosusu balukaka mpe kosala ntango mosusu mwalisano na ndembo koningana makasi mpe eza malamu na ntango oyebi ete mwana azali mpe moto esengeli na ye mpe asala mpe bamouvement na ndenge ekoki kolia wana ndenge ezali ndenge tokolobela ezali mpe kokende elongo na masano elongo na masano nde tolobi boye esengeli mpe mwana azala na baoccasion ya kosala bamouvement na ndenge elongo bani mpona mpe nzoto na ye fonctionnement ya nzoto na ye ata mpe ya niveau ya cerveau na ye ezala malamu nde tomonaka baposibilité mingi mpe mizali na kote ya sport mpona bana bakoka mpe kozala na makoki ya kotia nzoto na bango na mouvement mpo esalisa bango kaka mpona bacontact mpona contact social te mais ezali mpe mpona développement na bango nde tolobaki totalisa bino makambo oyo mibale mpo ezali likambo oyo ya bolei ya bana nde tolobaki likambo ya kobokola bana likambo ya éducation ezali kaka te kotalisa mwana azala poli mpo basusu mpe bazalaka poli te kasi bazalaka nde na somo bobangi kasi tolingaki totalisa bino aspect oyo ya konourrir bana koleisa bana nde ezali monene mingi mpe likolo na oyo mosusu ya kotangisa mwana kelasi malamu mpo soki mwana lei te to alei malamu te akotanga mpe kelasi malamu te akoleka mokolo mobimba malamu te nde tolobaki nyonso ezali kobanda nano na petit déjeuner oyo mwana azali kozwa liboso ya ye kobimisa baeffort mingi na nzoto na ye soki asazwi petit déjeuner moko ya malamu ekosunga ye na ntango akobanda soki eza moko na kelasi na ye soki mpe aza na ndako ntango akobanda masano na ye mpo aya esusu kokontinue na bilei ndenge elongo bani mpe kotala repas ezala équilibré ezali te neti basusu baliaka na bango misuni obandi mwana du 1er au 30 mapapu okoriske oya komona mwana apimbwe okomi koba yanga mwana pimbwa na ye olaisaki mapapu mingi esengeli kotala koéquilibré ndunda ezali eloko malamu esengeli kozangisaka te toyebi yango ete
bana ta mosusu épinard bamonaka épinard mais eza mpe bien komesanisa bango na bandunda mpo ezalaka épinard te pondu mpe ezali bandunda eza mingi oyo neti awa na pays-bas boyebi so babi boerenkool boyebi yango mpe soki eza nini babrocoli ezali biloko eza kikili bandunda oyo soki mpe bokwa kokutana bitekuteku ezali mpe malamu komesenisa mpe bana bayeba mpo wana eza biloko oyo eza malamu mpona sante na moto mpe fruit eza mpe eloko oyo esengeli bana bamesana nango deja biso ndenge totaki na bamboka na biso kuna tozalaki na badifficulté wana te mpo bafruit eza ebele ya sorte na sorte ntango biso tokokola ndenge bandaki kobimaka na basaison nango wana tobandaki kolia kaka mpona saison wana bafruit ekosopana ebele oyo ekoatire kaka baposa ya bato tobandaki kolia yango bien sikoyo tozomona ete toza na mboka na poto na mikimi ya poto ya modele o calcul nyonso eza na calcul fo yeba okalcule oliaki ndenge nini eske bagrese ekotaki mingi te eske basukali ekotaki mingi te eske biloko eyi na kalori ndenge nini nde yango wana esengeli koyeba deja na bana ndenge wana ndenge ya koleisa bango malamu mpona komesanisa bango mpe bayeba ete baliaka ndenge wana kokeba mingi na biloko oyo ya basucrerie biloko oyo trop sucré mpo bana balingaka yango mpe mingi ndenge wana babombo wana bashokola banini tusa mabe te kasi ezala na mesure mpo soki eke ebele ekozala mpe malamu te tokoyebisa baye oyo baza na mboka pays-bas awa ete na niveau ya baekole mpe bakontrolaka bana soki mwana yaka ekole azwaka petit déjeuner te soki bayebi yango na ekole ezalaka problème monene ezalaki kutu na baekole mosusu wana amsterdam periode moko toyebisaki bino mpe na radio lisanga babandaki bazalaki mwa periode moko boye mpo bapesaka bana petit déjeuner mpona kolakisa importance nango ndenge ezali wana donc soki na baekole bayebi ete mwana yaka kelasi azwaka petit déjeuner te yo parent yebaki oza na ngambo monene ekoki meme koriske bakabao na mwana yango esengeli kosala nango attention mingi mpo na ezali kaka mpona kobanga leta te kasi mpo ezali mpona bolamu ya mwana ope likambo na bamouvement ndenge totali koloba wana ezali mpe mpona esunga mwana ndenge omoni baya baliaka na ndenge baliaka na bagute na bango babilo mosusu mpe ya sukali ndenge bazoliaka wana koninga na bongo ezosalisa bango mpe mpona badzwa bapoids mingi tro te nde esalisaka mpe baplace mosusu ya basport bana mpe bakendeke tokotalisa bino mpe likambo mpo eza na bato mingi neti biso toyeba toti libanda mingi na biso ya boye bazozalaka na chance te ndenge moko ya kozwa mosala mpo ezali mpe mpasi ata bango moko bana mboka oyo tokuti awa bayi mpe na mpasi mpona kozwa mosala epe mingi na bango mpe bayi mpe na chômage esiko na bacrise économique yesu mpasi nde okomona mingi bayi na makoki te kotia mwana to na mwa activité moko boye ya basport kasi bao bazali na barevenu ya moke bayebi soki bayebi te bakoki mpe okontakte biso tokoyebisa bango mingi bayebi deja na baniveau oyo bazali ete bakoki na bavoi ya bacommune na bango bazali kosala demande mpo bazwa lisungi na lomea oyo bakofuta participation na basport ya bana na bango mpo tomonaki na poso ntango ebandi
ezalaki na rapport moko awa na pays-bas oyo bapubliaki na bafamille oyo bazali kovivre na ba minimum social bayo baza kovivre na balocation sociale na bacharge na bango baza nango bakalkulaki ete bazotika lebe na 5 euro mpona kofuta participation ya bana na bango na sport. Ezali mpasi omona ete ekoki okoka te po ezali moke yango wana na niveau ya bacommune lisungi ezalaka mpona ezali eloko oyo ezomonana ena ntina monene mpona kokola na bana. Soki tolobi boye ezali likambo na avenir ndenge tolobaki tolingaki toloba nango moko mwa lelo totala oyo alobi mpo yango nde eza na ntina monene mpona biso mpo toye na mokili tokutaka mpe basusu biso toaki mpe bana tokutaki basusu bakenda mpe bazali kokende bakokende mpe biso lokola mpe tokotika mokili oyo kasi ntango tozali kose succéder c'est-à-dire bano baza kobotama bango mpe bakokola bakobota bakotika ndenge mokili ezali kokende eza malamu mingi kosala ete na ntango toza kokanisa avenir tokanisa nde jeunesse toyeba mpe lolenkani tokoki kosunga nanu oyo azali pembeni na yo mpo totaka mingi na mosika oke kosunga kasi oyo azaka pembeni na yo okobokolo eloko ya moke kaka ya kobala na ye petit déjeuner liboso ya yo kobetela ye soki fufu soki ya ndenge nini mpo mona eta bete be fufu na Thomson na matamba te pesa ye nanu petit déjeuner mpo tondima yo misusu wana okopesa mpo esengeli mwana lia nde tobiboye tokoyebisa bino tozangisa te biso bato toyi na mikili mia mpoto awa leta akolakisa présence na ye na bazangi mpe kasi azali kopouvoir bango na balocation mpo bakoka kozanga eloko ya kolia te mpo soki totali na mboka touti na bamboka touti na Afrique bamboka mosusu ya se kuna totali kaka epa biso touti na mboka ya République démocratique du Congo Katanga kuna esika toyebi ete elobamaka mingi mpo ezali mpe ndenge wana ke Katanga nde ezali kotambola mwa malamu soki totali na baprovince misusu toyebisa bino ete na Katanga kuna tokopesa bino exemple oyo ya Nyunzu kuna na Nyunzu ezali na 20% ya bana oyo bazali kosouffrir na malnutrition donc bana ngo bakolia malamu te donc mwana moko na mitano soki otyebe liboka ya bana mitano moko na bango azali kolia malamu te wana ezali penza nsango totui mokolo mwa lelo oyo eza nsango ya 30 ans passé te eza ya 32 ans te ezali ya 12 ans te eza ya 50 te eza ya 1 an te eza nsango ekwei mokolo mwa lelo 7 mars jeudi 7 mars 2013 oyo tokosala mpe radio lisanga mokolo yango mwa lelo administrateur ya territoire ya Katanga nde alobeli yango boye na rapport oyo ebimi kala te ya programme national de nutrition donc d'après ye abi ete situation yango oyo esalemi mpona talo ya masango
eleki likolo mingi. Yango nde ezali bilei ya base na region na Katanga. Epe boyei ya bato ebele oyo bakimi bisika misusu bango bazalaki po mwaye ya kofanda kuna na ndenge longobani eza lisusu te. Mingi bozangi kimia. Nde programme national ya nutrition oyo esalaki enquête nango etalisi ndenge totoyebisa bino ete kuna na Nyonzo eza na 20% ya bana oyo bazali bana moins de 5 ans oyo baza kosouffrir na malnutrition. So botali badwi penza mikolo na bombo oyo ya libandeli bana moins de 5 ans. Soki 20% na bango bazosouffrir na malnutrition déjà. Développement na bango kozala ndenge nini mpona bakola bakobanda école primaire na cerveau ya makasi ya ndenge nini, bakozala na attention ya kotia na mateya bakopesa bango na kelasi ndenge nini na ntango kolia eimalonga te. Penza likambo oyo soki totali ndenge balobi ete aliment de base emati talo makasi yango moko na bakose monene oyo ekosala malnutrition wana ebete na 20% ya bana moins de 5 ans na Katanga na Nyonzo ezali mpasi. Tokoyebisa bino boye ete petite mesure oyo ya masango ezali kotekama entre 8 000 francs congolais na 10 000 francs congolais. Donc, l'estimation est entre 8 à 10 dollars. Penza na ntango oyo ya saison ya récolte na information tozwi na situation oyo petite mesure wana ezalaka environ 3 000 francs congolais. Donc, une estimation environ 3 dollars. Albi maïs eza consommé mingi talo nango ezali kokita te. Kasi likambo oyo eza kaka mpasi mpona ntango yango ezali aliment de base. Soki l'État akokoka kogarantir te bato nyonso bazala na accès na aliment de base na ndenge ekoki eke bandi kosala malnutrition, maïs oyo eza kota epai mosusu te biso moko tokoka kobimisa yango na mabele na biso na ndenge elongobani ezali très alarmant. Wana tokoyebisa bino boye na bosolo na bosembo nyonso ezali très alarmant. Otoyebisaka bino absence ya l'État eza makasi na mboka wana partout pe eza toujours que se confirme. Oyo exemple tozwi ndenge tobaki na libandeli tozwi na province oyo bato babeteke mingi maboko po bino moko siko botala soki esengeki tokende mpe koluka exemple na baprovince mosusu tokozanga kokuta te mais rapport ekozala ndenge nini. Tolobaki cause oyo bapesi ya prix ya maïs
ndenge komataka eza na mosusu ya badeplace ndenge tolobaki mingi kokimia kuna pe na Katanga ezali pe na mikolo nyonso pe bitumba ekozaka kuna mingi entre ba maimai na ba FRDC donc bato ya armée régulière ya l'état ya zakate yango pe balonga kaka kotia kimia te bazali na bitumba mingi kuna na territoire oyo ezali voisin ya territoire oyo toti kotanga donc baza mingi bitumba entre maimai na FRDC na Manono. Bato sikoyo bakimi na Manono baye ebele na Nyunzu kuna. Sikoyo ekonomi pe ya kuna eza sikoyo na ba problème minene susu. Bomoni aspect ya mibale, cause ya mibale ya malnutrition euti pe lisusu kaka na instabilité na niveau ya gestion parce que l'état aza te, insécurité ba guerre ou l'état azokoka aussi sa te parce que ye moko na sommet azali impliqué na ba trouble armé ou eza kosala kuna mboka République démocratique du Congo yango ezo concerné ye te ba makambo nyonso o eza koya eza kosalema bomoni bana ndenge bazozala ba victime na yango bana bazozala ba victime na yango makasi epe avenir nde mutu ezali kokufa penza yango ezali pasi. Bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te secours bayibinga bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo mobotini nyango oya kondima oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwijukwijou ya lioto te makila bato au secours bayibinga po mwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nabeta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba benjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi écolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyawo elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo nabuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir.
larmes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Solo palanjira lisanga tikete to sala bokasi poto pesa na bana bomwana na bango po bakola tango bakozala mikolo pe basalela kibokolo na bango. Hey, oh, les là-bas là-bas. Hey, oh, les là-bas là-bas. Hey, là-bas là-bas. Les là-bas là-bas. Les là-bas là-bas. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Écoute comment j'analyse le bon son, canalise cette section culturelle, une pure approbation pour les jeunes. Saki ondako na ngai motema ekolo na ngai bolingo vola soki enokaka ezali ko nzambe mpe alelaka ye mokili ya nzambe ezali na desert kasi ya ngai motema ezanga desert basi elula kokola kuna nakoma na bomengo ya mawa Zambi tala nanuka nanga liposo ya babebe owo Tala nanuka nanga liposo ya mofele Zambi tala nanuka nanga liposo ya babebe owo Nimeuka udeo mboka kubo Les années passent et les enfants s'enlacent, les ballons tout le long de leur corps. Il lutte car un jour ils feront fort. Toi-même tu sais que dans ce monde certains luttent encore et chantent pour les enfants d'abord. Les enfants d'abord qui ont été abandonnés, maltraités. Et ceux qu'on insulte d'enfants mal éduqués. Mais qu'est-ce qu'on dira d'un mauvais garçon aux mille sagesses de Félix Oisé quoi. Accompagné du chacal t'en dis quoi. Quand le rap se mélange au Malais, mon bois et au King Kong. En touchant les enfants d'abord ça devient une pure source. Avoir une fusion inattendue, Gabon, Congo. Aussi nous savons au passage le Tam Tam, le restaurant. Ouais, hein, les enfants, les enfants. Les enfants, les enfants. Zambe talana nuka nanga liposo ya babebe imoso Oima mukeba ulia mukana kombo que l'on fait sans lui. Cameroun, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Angola.
Angola, Burkina, Sénégal, Centrafrique, Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Comores, pour tous les pays d'Afrique. Travaillons pour les enfants d'abord, les enfants d'abord, les enfants d'abord. Natandi maboko na ngana likolo lokola Yesu Masia nazosenga na yo lokola bayame nazosenga no Jehova sunga sunga ngaya Banja radio lisanga to zali pe na nsango moko ekpeli biso ya sikoyo tomonaki esengeli tokabwana bino po toyebisaki bino mpe likambo yango ntango esalemaki ya directeur ya publication ya journal La Colombe na nkombo ya Joachim Diana oyo bakangaki mpona asalaki publication ya rapport na banquête oyo asalaki na hôpital chinois moko kuna nde bakondanaki ye na décembre na tribunal de paix ya Gombe mpona 6 mois de prison pe paiement ya amende ya $20,000 américains balobaki entre guillemets eza mpona imputation dommageable kasi kamisaki mpe bapanzisa mosusu nde balobaki ye asalaki mpe mosala na ye yaki journaliste kamisaki komona ete leta akende na makambo na lolenge wana sikoyo toyoki ete azwi liberté provisoire procès en appel sur instruction ya journaliste yango ekofungwama mokomo alobi vendredi 8 mars sikoyo mokomo lelo jeudi oyo tozali mpe kaka 7 mars oyo ndenge tokolekisa mpe radio lisangawa ye apesaki mpe aye conférence de presse kuna na mboka pays démocratique du Congo na bacondition appareil ya bacondition ya détention na ye na prison ya Makala ndenge elekaki nde alobi ete témoignage na pesi alobi na kasho kuna oyo ye azalaki détenu ezalaki salite pe moke azalaki pe obligé mingi azala ya kotelema pendant bangonga ebele penza alobi lisusu ete baemaki na kasho tellement ezalaki salite ezalaki na bosoto alobaki alingaki atika nano ya kotelema tina ntongo ntango wana ezalaki na 17 heures ntango akotaki na kasho misemisaki moke na mur na 19 heures bayaki obimisa ye na 21 heures babimisi ye lisusu na kasho nde balobaki ete esengeleki kende nano na liberté provisoire ndenge aju wana nde ezali mpona ye soulagement na kati na etumba mpona kozwa liberté provisoire oyo ebundamaki kutu na mikomileki bandaki kopesama te kasi procès na ye nde boyoki ezali kokoba na mokolo mwa lobi nde toyebi te soki kuna na mboka pays démocratique du Congo justice baza kotala intérêt ya peuple mpo moto asali mosala nde ya journaliste asali banquête ndenge ekokaki kosalema soki asali barévélation oyo eza koderange soki makambo wana eza ndenge wana
esengeli na leta oyo aza ya solo akosala nini akoluka nde akende siko kobundisa mabe oyo eza revele wana kasi akokende kobundisa moto oyo abimisi mabe wana na verite te. Donc wana ezolakisa sorte ya leta nini tozali kuna toboyi te na bamboka mpe tozali awa oyo bazobenga soki ya démocratie plus moins soki moins plus soki plus ezali nango mpe na badérangement mosusu mpe bajournaliste bayaka nango esala bango mpe baprocès na justice même na Pays-Bas awa ndenge tozali eza na bajournaliste mosusu basalaki barévélation mosusu esaki bango mpe baproblème toyebi ete baservice ya renseignement même ya Pays-Bas ekweya mpe na bamakambo bakala mingi te babandaki mpe kolobela yango lisusu ya baécoute oyo batiaki na bajournaliste mpo tosolaka na bajournaliste toke naloba na baavocat te donc baécoute téléphonique mais bozomona quand même ntango bato babundela makambo na bango balobelaka ekendeke mpe na mwa ndenge mosusu na ntango makambo ese bimi libanda par rapport ya bamboka na biso moto mpo ye moko ndenge Joachim Diana akoloba alobi ndenge bakangaki ye wana alobi ezalaki enlèvement ye moko azobenga yango enlèvement azoqualifie arrestation na ye enlèvement alobi ezalaki une sorte d'otage wana témoignage na ye moko abaka azalaki déjà incapable ya se tenir debout pendant 10 minutes parce que abane koka passe na colonne vertébrale donc wana yali pona otesa ndenge bokeseni ezali nango kaka na bamakambo yango nyonso ndenge koleka na oyo eza koleka bakoto na oyo eza koleka bakote na biso soki présence ya leta ezali kwa bakoto oyo bakote na biso kuna na mboka pe démocratique du Congo absence ya leta ezali manipulation siko ya bomoto po bato bakosala siko makambo ya intérêt na bango moko personnel nde omoni justice eko zalaka te penza to pesi succès na ndeko Joachim Diana pona a joa ya ye penza liberté oyo koki pona ye bandeko bandi radio lisanga tozali kokoba na radio lisanga tina ngonga 20h na ntango totraine nango toko meka kokisa bino mpe loembo oyo totala ndenge nini moto na moto ako apprécier yango. Kana kumulondo akwenda nenda ndeka inyimbe bilengela byani bili byasa toka ndeka inyimbe ndeka inyimbe hanji makanda mbili nyim mtumbisha wa chama wanye kabena mwakwim bati mu malalo ajisama kabena mwakwim bati mu kitani mu majambo bobu kabena mwakwim deka inyimba mwenze juwa mal handi nyimba simpwalo njini moyo walo chondo ambisha balala munkwata kuchanza china cha budumbye
munkwa sabu tumbi ukenka kenka musambu kaudi mwakupanda kulichondo wambisha balala mwenze juwa malu haji ni makanda mbili ngimba wachama haji ni bukola wambidi ngimba chondo wambisha balala wanye Dekai ngimbe Dekai ngimbe Dekai ngimbe 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 Dekai ngimbe Dekai ngimbe Dekai imbe 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 Dekai ngimbe Hachini makanda mbili ngimba tumbisha wachama Hachini makanda mbili ngimba tumbisha wachama wanye na banza boyoki lwembo yango bo apprécier yango ndenge bo apprécier penza oyo ayayoki monoko nini bayembeli yango penza akozanga koyebisa biso te. Oui, on va danser pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Je vais vous faire un morceau. C'est un nouveau style que j'ai mis sur pied. Le style, c'est le faux blues style. C'est un mélange du folklore luba et du blues américain pur. Alors je vous chante. Jiba, Jiba, Jiba. Bahidi ba Yesu kwela Yesu lukongo kwele Jesu ni mwana wa nzambi Twambi la kujibaju walwe Yesu ni walo bufu kwe Ni walo mumunye Mutu nikabe mana jala mwana wa nzambi Chiba jala ni jaku jilongolola Wahala mwende juwa malu Tetu kuyanenda mujulweo Chiba chaka ni jaku imbeo Chiba chaka ni jaku jilongole Chiba chaka ni jaku imbeo Chiba, chiba Jiba jalo mwana wa nzambi Nasha panje luba mujulu Nasha bipokweba minayi Kakwenu jumana jalo mwana wa nzambi Mutrika bamana jalo mwana wa nzambi Jiba chaga ni chagu jilongolola Mwana masanja alegla masanji enda
muchimali kila muchima wendau wahala mwana wansambi tuyanenda mutulwe jipa chaka ni chako chilongolole jipa chaka ni chako chilongololeo jipa chaka ni chako chilongolole Chaka ni chako chilonga bwana mwana wanza miketi pia nenda mutulu papai jiba chaka ni jakwimba uri musomba mumkwaswa butombi musomba ukenka kenka wet musamba kai wana mukusheda mai musamba kwai wangu mishamwe ndi wa malwe yo hey right in manzambe 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 bande ko bande adulsan nga matondo mingi na fidete na bino wana zaki wabino yesu kitenge tukute na balasima poso ko ya mardi. Ciao ciao, sikani sobojami weekend malamu chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h tozana bino. Ciao ciao. Ombota, kuekelela.